te c'est le bon batinda ki yo te OK na poto OK le vanda ko le mukanda to bezanga ite ezali o bazo loba l'internet peut être l'internet il sont de côté de l'internet o batu ba loba nde malobi so ko o le siko ko tika ba la classe yi je ne pense pas que Fali a reçu c'est le cachet ma casse si on a dit que la classe il pas moi ça que le m'a besoin mukanda ma dit que nasa gindezi ba benga gindezi ba ne wa fan mais to regrette ka batu ba regrette ka ma mbuse lo ya salaka bani makambuna yo tali faliti pour Fali a fallu la porte pour le mukanda Fali a déjà mukanda de près dans la quartier là té to ko fu on musicien non le ba c'est un fou en mutu ndenge nini o ton finga mutu te ya ton matado kita sele yo Fali c'est Fali pour Bicapri ba commenter ba comment makasi yo Robert so mo mara ya ni morino so ki ato boyi Fali le lo ata satana ko sepela na yo te ata yes mokil na biso ko sepela na yo te pourquoi ce rôle qui est il faut finga Fali pourquoi Mobutu Fali nyongo ko bo Fali nyongo finga nani ka ko ba ke mona mo aleki mona moni Fali yo bimisa lo ba no 100 bisa ba no 1000 bisa ba 200 3000 Fali mwana moko ko firo mide mwana moko ya valeur ka ba lebele Salut le monde, salut Bandego, tout besoin d'Abisso à travers votre chaîne Congo Check TV. C'est votre humble serviteur, Jerry Kobetox, DC7 de la presse. Moi, je suis allé tout bako finga tongo pourquoi moi il peut boutou bako finga bako noba mais nzambe na bolingo ako bomba kaka yé parce que tu as vu ça bino to ça la rabino toujours musala na Congo Check TV Nicolo to so la bino ba annonce ba news ce qui ont mis à tomber mutu boto yé ko ça la analyse lelo na ebisibino eza butune ko matamakala makotikala. Merci beaucoup na Congo Check na babonné tout. Merci beaucoup à notre boss Sibou Mutombo Mouluma Wampolondo papa na Darcy Talagarayo. Donc et puis merci beaucoup na sponsor officiel Ben Mbouyamba motema ya maman Anne-Marie Mbouyi mokonzi ya Lubutin. Merci beaucoup na Brigitte Savané. Merci beaucoup na Misenga Ndoyi Abato. Merci beaucoup na Kai Libula Diamaka Yembe Talagarayo. Lelo Jerry Kobetox ndenge na ye a on a plateau Kinshasa ya koyinda na lobaki ba musicien bo sala ba album. Oui, l'album est bimi polémique et zongi. Oui, Ranson a bimi ça qui est formidable. Fali pour pas boire qui ça bouge pas, mais ça va bouger. Fais le goût attention c'est la tisiko. Héritier watana de 1000 anges 1000 démons. Tozo c'est là parce que ma maman est comme combat cash. Ma camo yon a ici bien comme combat cash. Qui est une planète là dans likambo. Maniki de John taille dans likambo. On dit les manzaka taille dans likambo. Mais c'est pas pour actualité musicale et zongi. Micro et qui ma musicien kala depuis politique et kangaki. Et les kotika la musicien mais lelo musique et zongi d'actualité. Musique et zongi d'actualité. C'est le Oscar enfin à Zongi Kinshasa. Après avoir passé ba jour belé na poto, après avoir okende poto na ndenge moko lobaki ke akokende poto ake kosala makambo wana bato bolandaki biso pe bolandaka ye bomonaki ndenge alobaki kini eza savante akoya tovandi kabo na mystique afourmi porte efongwami selo ya koti na Kinshasa. Mais selo ya koti na Kinshasa lelo tokoloba mikolo biso tolobelaka makambo public eloba nini selo skra na ye na Kinshasa bemission nyonso tozosala kombo kaka ya baninga na ye kombo ya Fali Ipupa kombo ya Bill Clinton Macintosh alimentaire à décennie et le bac mon pas au mokonzi. J'espère que ndenge na oloba boye ba page ne surtout bozali loba moko na ngai chose étonnant c'est le Oscar na munoko na kaka Fali Ipupa ngonde kone a bandal et ça problème nini c'est le Oscar na Fali Ipupa
na yambeli bino général Etumba bendo mbanga na mbanga tokele na moi transition pour na kotisa général Etumba bendo parce que alobi lelo koloba ya makasi très fâché na bandeko nyonso surtout bazosala ba anti-valeur na internet toleka. Voilà, merci beaucoup. Tout ça déjà dans général Etumba bendo pour les lotos de la pénale très fâché par rapport à comment musicien moko aux à la contre de Konayo. Alors merci beaucoup na boutique Blandine Bio Basele et Sikaoyo bio ya poto na poto ezali na moni moko Hervé Basele mobali ya makasi ya banga dépense c'était pas à moi si parce que yeme mobali ya tembe. Merci beaucoup na ba retour pour na biso bendo bonjour. Bonjour, Kobetor Géré, Kobetor, c'était bon, bon pour moi général de Tumbanazam, ton salut l'occésate, pour nous banambote, na bandina mbote, la Nina Zawaz, Nina Zawaz, Nina Zawad, donc moi ça fait Nina Zawad, moi ça peut me battre quand on a boutique à Blondine Bassé, les bio, moi ça mbinga, moi ça mbiji, hein, en Belgique, ouais, hier, Hervé Bassé, les quoi, na taille dans l'amba Suisse, na Genève, moi la maman la fortune la vraie chérie pour va ta fille la cible moi je après ça m'a ne ça me traité moi on a botos pour la toile nanga na ça va botos que va quoi ba on te mario za mon poto faut dire à moi poto faut nous faire chérie alina à 14 ans azap moi na poto na moni belle homme et belle femme mais chérie jenga la moni jolie qui a là joli kiala akenda Chine so kotika na lo wana na moni mo na nga Fortuna na moni mo na nga Christian Muswamba Kongolo. Voilà, merci beaucoup. Tu peux simbo te pena Renata Konde Montara déjà togi de sangozo ya kini Renata Konde Montara. Donc merci beaucoup. Banda les a toujours fiers. Joli kusala. Mikolo zo kanate, joli kusala mikolo zo kanate depuis États-Unis. Bendo to monaki musicien na bino mboka, c'est le Oscar makendaki poto. Azo sala des missions mais sur hôtel sur 100% des missions ça là qui toujours fallu pour pas azoni Kinshasa c'est le hasard avec mission de Kinshasa toujours fallu pour pas et ça problème nini bendo temps on a benga qui on a ngato solo là vraiment on se séparer na titi de naté yo sala na Disney c'est Léo azala no animateur na biso munene na mboka o toyebi aboira pe ba crier kanga comme pe chanteur toyebi on biso nyonso mais eux to bezanga ite ezali o bazo loba l'internet pas autant l'internet iti biso be côté d'internet autant o batu ba loba eza biso te nga bendo basaka analyse est-ce que on finit nga pamba nga ça nga analyse par rapport na bato ba lobi la pote bato ba lobi ba commentaire na bango par rapport à l'émission de Sala ba lobi c'est Léo ba lobi ata bana mapasa bazanga mapasa ya zemi moko wana mais ba bote mi ba la libomo ba bota mara mutu na air na ye bazana pasa zemi ka moko wana mais mutu na air na ye ka ba fande ba lobi boko bimanzela moko na mutu mais mutu na mutu chance la chance ni na mokili ba lobi c'est Léo ba kamora c'est Léo tina ni ina fali pupa ba beta ni orchestre mona fali ba beta ni orchestre moko na fali ba raté nga mona ko c'est Léo scram ba ça featuring mona fali ya rappé featuring ba ça rappé bien zanze mu titre nango orthotanasie OK fali pe ayemba biso mona yango mais quand la fin ba loba componente so c'est le qui a mobura fali Amo beaucoup fallu. Pour la série, il fallait pas que le succès n'aille tout bon peu, tout bon peu vérité. Fallait que le succès n'aille, fallait que le rapport n'aille, c'est là que le rapport de. De le bon bâtiment le bas. Na bisopé, malgré ça analyse, tu es bâti en retourner pour Mona. C'est là que sous pototé. Mais fallait malgré le succès n'aille. On dit mais ça la fille Thierry n'en connaît, c'est Léo Poisa congolais. Tu sais on va Congo, tu vas bandal. Tu sais on va bandal. Tu sais on va bandal te pour ça bendele. Mais musicien so comme des musiciens comme ya mokili mobimba. On comprend. Là te que ya mona bandal, ya mona ba lingwala, ya mona non, ça fierté et musique ya Congo. Mais tu comprendras lelo, c'est le son comme à l'équipe se faire finir Rafali.
eloko esala parce que bato pasi yango wana bato balobile bacommentaire baregretaka Fally nde azalaka lâche to ndenge nini po Fally ndima kosala selo featuring on comprendre pour Fally kosala featuring na selo Fally nde basuccès na ye so ba comprendre te ba Fally nde azalaka lâche to bolamu et de ka Fally là c'est là caché makasi te lem so c'est pesa ekanda non ti Fally kosinga selo caché makasi te po c'est rapé selo pe alors maison mère aso bunda etake mutu na ye etake pe congolais ça roboma ye na caché makasi yango pesa non indimité je pense pas que ce que Fally a kosenga c'est le caché makasi mais to regrettaka batu ba regrettaka bambusé le ya salaka pourquoi ce que l'équipe d'émission il faut finga Fally pourquoi ya Matado qui t'a scellé Fally c'est Fally pour pas DiCaprio bah comment makasi ato boyi Fally lelo ata Satan ko sepela na yo te oh ata yes mokili na biso ko sepela na yo te mobutu Fally no ko bo Fally no ko finga ngani ngaka ba ke mona mo aleki mona Fally yo bimisa lo ba no 100 bisa ba no 1000 bisa ba 200 3000 Fally mwana moko ko filo mide mwana moko ya valeur ka ba lebele apesa ka makasi na niveau moko na ebité on dit marati mo fola congolais oui non monde étranger parce qu'il est très beau très mignon Fally ko on le faut fufu ah non muto le na fufu o ko le na fufu to te ka na sasini au 4 il faut tellement Fally qui ou beleki sans problème pour nous les gars pas sans problème sans problème musicien moko complexité musicien moko malgré ba succès là hier à l'égraphie gramutu te ce qui au finir on kaki pa kokolo au finir bana le tier ça ko ya à répondre yo te pour yebi oyazali pour comme star mon star star finir gramutu te on va faire un petit peu de starter. Oh oui. Bah vedette. Ce qui c'est star au fond on va musicien. Non le bas. Star au fond on tout ndenge nini. On attend finir on tout te. Oh Nicolas, faut que le bon plafond. À plafond, c'est le ngaite ba fan de ba oloba. Ba tinda ko la potote. OK le comme kanda. Ba timpo ba fan ngati. Ko ta oto o ngai. Ngai na za porter parole ba fan pour total na réseaux sociaux total na ki yango na za ba fan mutu ba fan total na réseaux sociaux à partir ba commentaire nga to ba partir ba commentaire o to mona ngana ba on peut ba songi songi ba ba songi songi to ba ba veglete ma to ekufa ba ngote ba yebi ba oloba ba fan sambango ba seleo ba Fally ba Kofi ba wera ba Rosalate parti ba fani wande ba somba ka bango nde ba sa lelo to be ba misisi na biso ba lobi boye sele yo ba tinda ki yo te OK na poto OK le vanda ko le mukanda nde ba lobi so be ore ko ko tika ba la classe ye ba fani mutu ba fani ba lobi bongo so ndo ke tika ba la classe kuna po mosa ko le ma beso mukanda ba fani ba biga na sa kindezi ba be ngo kindezi ba ne wa fani babi makambo na yo tali Fally te pour Fally afanda na poto to ko mukanda Fally a déjà mukanda depuis dans la quartier là te depuis à ça na quartier là te Fally a mukanda na e muninga to ba tout détail ke bato muninga sumo so no featuring la sundio so pesa ke be lo répéter ce qu'on le finga par rapport à nini ce qu'on y a tout au juste ba wela kanini c'est ça le problème pour la mona Fally za pour maseli oti c'est un rapport ma Fally tu vas pour ma muninga balo bakate papa était pour mina ça muninga ce qui a monaki ya asaki ma be akoso mo limbisi to que plus loin c'est yo ça dit featuring na Ferregola président Ferregola o ça la clip na yo ça mutuka Fally pour ça on ferre o ça on clip na ferre tout ça batuko attends tu nzambe ko Ange Gabriel a sali featuring na Satan a sali sur mutu ko il so pesa mutu kate ya solo vraiment a pia mutu kate mama mutu ka a ko pia mutu kate ata nzamba ke so
azaka jalouse awa bien tikisa fisi na feri aussi fallait beso mutuka osala ngo clip c'est la sens yango wana ndenge bafani balobi ndate wana bafani tozona bafani balobi balobi depuis apimela mutuka na nzemba wenze ya minzemba obabetana ekoma problème nyonso yango wana so ngala tuna fali pour pango pe batu beli bazo attaquer to mona dernièrement Diva Mbrone papa beauté ye pa tomboka ya tombokela ki sou fali to mona batu babimi koto fali kaka to mona boye fali aussi c'est fali ça a problème na kati yote c'est nous on comprendre mais soleil wanga ndoi nanga amuna ga bendo wanga donc prénom nanga blondine non nanga bendo prénom nanga wanga donc bendo wanga on regretter pour soleil wanga na fali famille est-ce que vous connaissez la famille pour que tout le temps place moko série bazalaki pe en tout cas to le bango ba conseil na en tout cas ba conseil ezaki na poto bango ki ba poto ba 7 mois il y a ba 6 mois on comprend botiki ba famille na bino en tout cas soleil ya soleil wanga bogar ya bato de blazo wanga ya bato ya el wanga non regretter soleil na fali pour pandeko na yo yebe sou ba wela gani parce que y a déjà na koyeba yango te bazala na quartier latin chef Mozaka fali mais elle va que chef ne fallait attirer dans un chef ne te ce qui te best outil best ok to yeba ngote fallait encadrer bango tout le bako ezaka kofi au but après fali et c'est tant na quartier latin ko finga fali dans l'ingénieur ou tout ça analyse par rapport à des fan balobi par rapport à des fan balobi tu vas pas dans quartier là est-ce que soleil ko finga fali tout le bako est-ce que soleil ko finga fali na quartier là yozo condamné ngo za bokaboni nem te pesi ba msusu accès ba finga baninga et ça bokaboni nketo oh eza nketo eza ki mutama be otali oh mais tu as na fali oti mais le nom comment fali ya batanta fali ya boye tozalaka na ye nini lokoni kaso ya distance mlei boneni iketo solo kofunga fali te baki ba tata moko c'est Kofi Olomide agbopa apa wana susu bazabana bana beaucoup mais c'est moko beaucoup mais ça banda c'est ça. Moi je me dis bana Kofi Olomide bana bossa mboka Kofi bossa mboka nikolo ba ngondoni bossa mboka on comprend baki bana papa moko solo Kofi na falite final soleil bagote batema soin les asoni ils asoni soleil mais c'est bien ma classe Diva Mbrone mais c'est bien ma classe on musicien on doit forcer voiter pour y mettre faut me sisser tellement non et soleil c'est noté de ma ah non soleil na fali le gars benen etalingate oh yo ko na ba etalingate soleil c'est noté maté bon chanteur ntolo na soleil c'était bon chanteur bon danseur mais beaucoup na fali ce qui a moi qui serait mon fali la ma bien ça ndeko na e bazaki ba anena quartier la terre kaka likambo ya ba fan tozaki information ba fan balobaki apesa fali album na ye akene soki ba trace urbaine soki ba biloko mo ya bongo fallait négliger album na ye boye na boye yango wana asilika toye bango trace urbaine oui fallait les ka kuna meza ya yete ça y était un peu fallu pour abandonner quand on peut dire qu'il n'y a qu'à après dans ma talent le boutou faut te le qui ça y et ça dossier il quand mon boutou on est sur qu'il a pas problème problème par rapport à nini ata ba wey ba kufa ba que fali ndende makambu on a beau fali sauf que boy fali do se que ko wali si fait avec ma seke. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc on a sur la dossier. C'est Léona Fali. Déjà,
toujours pesa un conseil mais balobi azotanga ka bakomba bato atangi su komba Bill Clinton azo critiquer Bill Clinton et pourtant Bill Clinton sous moi na tata na en tout cas ça passe pour fallu que aki mon papa na été fallait qu'il me bato Koffi Olomide Bill Clinton a tapé déplacer Léon ba orchestre moko ba fanda des années c'est ça ba beta Olympia ba beta ba Zénith ba beta ba Bercy oui ce qui a montré que Bill a fait un problème là on a bien calonge tra TV ça va compte rendre bisoté comprendre but batala TV ba l'équipe sur le maillot le musique ba na design la bisoté to le kaka boyo c'est le moko l'équipe le ro finga le ka batu ro yum de ke poto comme kanda tu na ba zairo wana fan ba fan ba oloba tu sais le yoye si ba innocent c'est ba yeti innocent ba guess ba yeti ba ba bina filé ba ye ba si ba ye combat comme ya cage comme na biso combat cage wato za muta pe mana biso kufu na kati okufi na kati terrain okufa ti ba fungo la cage ba ko chola morgue mama yemo eza na moment de retourner le ya fi mo ya suku rebo yebe susu makambu c'est ça musique ya lelo zéro ya lobité kaka bino non beta musique au président a fait et c'est dans le beta musique bah c'est plein nango et si nango le président c'est le yo poto au fandi to be na poto potu o so mukanda ti oya tango yo ye luka o s'imposer au tali pour la poto de jeter la musique miedo kende là oye bon na rosala nini po na beta na minute ça comme album hein bitumba album na ABC yo ça le likamp papa chéri na talibal de match extrait ya clip ya nzembu ya ndeko na biso Abed Achou na biso rien à dire ouais son a qui formidable Fally Ipupa abongi déjà chanson liboso oyo ezo la deuxième volume à contrôle ya monde makam sikoyo etikali héritier ka beya wetu ona lobaka mwena kwetu etikali ka yabimisa 1000 anges 1000 démons faire ego la peine okiza na studio héritier pas dans la studio na auto so na saratora faire ego la dans des albums international ba finira Fally toro ba ngaite ba fan kutoka waso ko ngai ngato porter parole ba fan tant Fally atchara musique internationale tout ça batuko puis oui babenga yo ko ba fingai complexé atiki musique na biso tala yo futa ba mbongo pe na erkelita oyo tala lelo wala ba ndela fan ba oloba mobuta lobaka kala na bango kala na sika na bango to suki lelo wapi to suki wapi lelo comme musique internationale copie aga ya malamu ya mabe babwa kaka tango ndo ko copier kufinga te président wazeka lobi congolais asa muté mabe ya sika bomba na sachet c'est ça tozongi lelo wapi tozongi wapi moi que le fallait la raison en tout cas la tali musique a fallu abimisi o ebite ce que no bien te na ebite comme ça avec mais ça on appelle qui congolais na kati wana te c'est comme si américain, ivoirien, haïtien, tout ça est battu. C'est la Fally par d'autres la moindre les okende. Oh, qu'on fait le bib, est-ce qu'on va rumba? Maman, qu'on fait le bib, moi tiens le premier thé, le deuxième thé, le troisième thé. Qu'on fait dit, attends, on met ta rumba na kilolo. Et attends rumba kala, celui qui a là les pognets ba bébé. Ba rumba mon lettre, on met la boumou na izala ki mukolo moko na balabala. C'est que rumba wana au béni papa na bino, ya maman na bino, ba connaissance na yo, botie bozo ka bino moko. Oh, po ba fan ba koyoka te ko yanga noa na ndenge moko de ebisi o yangi noa rumba le lezo senga moi qui fali na kati. C'est ça. Moi qui confie. Et c'est senga kilelo. Et c'est senga kilelo. C'est le papa kilelo. Non, oui, papa chéri, attends clip, papa chéri. Clip.
film. Il a filmé, oui, il me faut un aguilelo. Film le bel roté. Bétande musique, il va pas yoka. Film le bel roté. Ça, non, film. Attends, parce que on va dans la clip. Ça, non, film. Ça, non, film, na yo. Na film, na yo. Ça, na yo. Mais. Le de Mobutu. Tant ça, il y a un banja fali azali. Au royaume, au bout de l'eau, Tchangi et quoi, il faut la Zagara. Il ne savait pas Zoya. Oui. C'est qu'on fait un demi pourquoi Pangaï. Pourquoi faire un musicien nommé Abi, qu'on fait Abi. Allez, on prouve numéro 1, numéro 2, sur les anciens succès. Oui. Abi les anciens succès. A fourni ma bonne reprendre la musique, mais tout n'y so. N'est-ce pas boy? Oh, on a chanté. Est-ce qu'elle a vu ma BO? Qu'on fait fourni ma bonne reprendre featuring. On a n'engagé bendo. Est-ce que Robino est bobina? N'est pas bobina, n'est pas bobina. Vendre mon néno n'est compliqué. Mais qu'on fait orienter là. Kobina n'est bobina. Pour la kobina n'est bobina. Mais vendre mon néno qu'on fait orienter n'est ngai. Pas boya n'est ngai. Peut-être un thème. Quand il a zabu la télé boya pas on est tout ça. N'est tout ça featuring. Ah boya nga tout ça featuring n'est. Non, ça dit déjà nous donner un zéro moi. Ah boya nga. Non bina ma classe. Voilà, donc comme il a su un mois de saga analyse par rapport à une décoration c'est le scrum to ya pour la retenir rigueur penate parce que tout le monde n'a pas page belé publié pourquoi c'est le pourquoi ba wana ba fan pour nous finir fali fallait ça valeur ya musique na bino tout le monde ba Nigeria ceux qui muninga mo bazo régner bazo pousser mais ba congolais bazo benda ya kwa na libulu dilo ba lokolo na le baka na président Céléo président Zaki na mboka to Zaki na poto l'état au luka mukanda l'état au ya mga fala zo beta yo sai so asi da beta asi mbra boni na poto président Céléo ils ont estimé les sous exemple so sali 5 ans dans 5 ans on a en tout cas fallu à côté si bon on a continué à côté ici à beti président Céléo to CP là on a na poto mais on a ta musique na biso awa non c'est pour la président Céléo beta musique kaka pour ba innocent déjà c'est baillé ba gez ba wete ba bina filé ba rego et si ba ça bene si ba yé yo ya kasusu on s'imposer ce qu'on voit dans mon bene jeune talent on est ba la internet oh kasi ka ba fande ba bende bo yambate sur ça combien de vie et qu'on dépend par rapport à ma fan au cricket au tableau au sala on va que ma vie peut falloir son ma vie est-ce que pour moi on va son ma vie parce que si est-ce que ma vie on me la matin de la rafali tout le banane est-ce que ma vie on me de la rafali attends mais me son ma vite et ça non on a yo son ma vie là yo et ça le côté sur ça pour son ma vie fali attention ma vie ce que nous avons tapé rouge à Matara, nous avons tapé rouge à Matara, nous avons tapé trophée. Bon, tout le monde a appelé Nikamoué, Pelissimo Tomakasi, remise à trophée à Ballon d'Or et Messi dans la salle. Présence à Congolais Moko Fali Poupa. Et ça va dire Sabino Mobutu. L'éloté. Pour jouer l'éloté, je joue à temps. Et puis babi wana eza invitation ya FIFA. FIFA même tapé ça batu nyoso ba ko izate ko na kota menanga ngulu ndio to kota na stade Martyr. Ya Simbanga ya kuneza bomote. Ba betox erezo atan. Esu tiba kanga ba fali na biso sino kufi ba kufi. Ozubi ka fali ya opekati. Et kezo atan. Tant dans l'époque non ça c'est ya zamte malamu ndimaye. Esu le begoza tout na yo. Est-ce qu'elle retourne le bon? La ministre premier man. Premier la musique. J'ai limbisanga. La minute au premier nani. Limbisanga nan. Pour jouer c'est belé ba ko. Limbisanga OK so bête. Te question bête na ndimi. Mais est-ce que le ba nga premier nani? Et vous abana mais ça court joie. Ba mi ça court joie. Ba mi ça ba ça court joie. Oh. Wana banani. Ba mi bon moi mi yebiti. Court joie c'est la VD. C'est ça parce que c'est un coussette. Tala banda fala kama kati koma cash akloka on le cadre zawa chilelo bado la course da président Hervé mais président Hervé mondial l'MBP ah il n'a pas Hervé bon
ba fan ngate ko tshaka ngata ko tshaka ngai ba to ko ngai yo na ngai to tara ba commentaire ya batu ba fan ba lobi pour te tia président to tia Mobutu to tia président Hervé le cas président Hervé Pema en tout cas président en tout cas Pema to séparateur bazarana hein na fali pour baisser la biso en tout cas ça la biso bien surtout na baisser la bien to mon président Hervé na mon Mobutu le bazabongo te président mon président Hervé ngolo moi qui time na sepeli na studio na sepeli pe na nzembo yembi wana vieux jaloux voilà nzembo wana yembi wana papa limbisa la papa ozana kamera ngati mukolo nini na saka mwana yo place na kendeki na saka kwa fa produit c'est ça. Est-ce que le bina oui ou le bina nani? C'est ça. Cette deuxième version ça sur internet, j'espère que va te donner télécharger. Chérie. Malgré na kimi artiste ko internet bana ba kosa biso na oui. Oh ce qui fibre optique, ti le ça la raté. C'est ça. Pato nga fali. Ayembi ve jaloux deuxième version. Fali alongwa na carton lo banga naza. Ngana kofiet. Mwana tchatch. Oui, to lo banano. Fali alongwa quartier la tête mo moi finga. Kofité. Donc là on va mission so ba finga ba place. To lo banano. Ngana mona tchacho. Quartier latino. To lo banano, to lo banano vérité. Il mona tchatcho no peut poser na lingua la côté vient na ça là. To lo banano. Fallait le ngwa quartier la tête mokolo moka finga kofité. Mais vieux coutou. On est au chrétien. Fali. On a fait la faille à kofi mais ba fani ne balobaki. Ngape na liste. Mais ngai pe na yebiango take fan ke ba kofi. Et quoi président Kofi le mide boss mboka Luka Fali moi à chrétien mais kaki paka kokolo. Moi na moko na yebita tout cas maman na papa na yeba kufa na bande ba kufa pe mana kimbia. Ba bota mwana. Ba bota mwana. Na ebité mwana bandalité éducation mo foyer ça yango na ebité mutaka ana vidéo est-ce que fallait kufinga Kofi ala kisa yango ata mukolo mo fashika kufinga Kofi malgré bon yo ba bongo vidéo c'est la finga we na suka tout monde Kofi na Fali bosco c'est la finga we tout monde Kofi na Fali et ça qui m'a question c'est quoi président Hervé et Bandeli hein qui te côté surtout yebe ce que tu as raté ce que tu as de to yeba te ngana sepeli papa Hervé président Ferrego na sepeli na nzembo wana oyembi c'est ça nganga yana tina te président ngana mpona ngana sepeli. Voilà, merci beaucoup toko totikali na 2 minutes bendo to sugisi wana mais ina tuno question mo ya suka ndeko no G30 akomoyembela nzambe un mot quand même. Tu sais que j'ai 30 mois de l'ange mais ça m'a bêté pour ma soumo ya sali. Oh de Dieu de miséricorde ya solo. Yo na meje bon. Nzamba ba nzambe ya mawa atandi ko nga lingwa la. Nzamba ta nzambe ya mawa ya solo. Faut amibora pa nzambe. Ayembela nzambe. Fa yembela nzambe. Voilà, merci beaucoup to Silisi to Mbaki Blandine Bendo général Etumba. Ma internet est sur internet. Ma mbute o ba bureau de ba ko luka. Oh batubaya osala boye o ipe crimer ko luka puis héros to fingi mututé lobi ba fan de ba lobi sali analyse c'est ça voilà maman mais je peux pas fan pe comme to ba lobi ba fan de ba lobi soka alula ba loko sambelas est ça normal po ba su ba bo akimi na musique azo kokate musique profane azo kokate kombele ki makasi ka meto ba komba cage ba yambong baleka Bayambong baleka meje 30 na Cindy le Caire baleki bandeko Cindy le Caire afana pa ba meje Cindy le Caire afana pa ba meje na kalimbelembi on comprend tant ba pas confier le midi ba salu bayembi mutamtaka na shwana ye boss amboka taki shwana na Cindy meje to taki pa matucha la mwana ntenga kendaki mais là on a regretté pour sur avec les missions toujours nos chrétiens de connaître pour Cindy qui donne de quoi meje. Mais ce qui me règle avec l'émission à chrétien c'est la rabatanda kuna bino. Non, na so na bibo continue comme tanda kuna bino. Wana o ngai na mona ba émission na regretter na ngo. Bon so mutu mais j'ai déclaré ba déclarer et là on a ba déclarer comment Cindy za na WhatsApp té.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Y'a mon téléphone. Y'a mon WhatsApp. Merci beaucoup de Soukiawa. Y'a mon téléphone, y'a mon WhatsApp. Si vous n'avez pas de téléphone, y'a mon téléphone, vous avez maman besoin de vie. Le mobile là voilà boka batuna bangi to komina souka to komina souka una souka la maman na fortuna vrai chéri moi ça bata fiston la cible moi so alam ça mbaye ne semulté après ça yebe 100 mètres été so bengi leki na ngai na ketika ba na classe na kezo ba na classe a dit ya la li poni fiston la cible fa alam ko ba couple monsieur ça bongo to ça l'émission pour le makambo solo pour le mono solo bango ba couple monsieur ça bongo voilà la taille la lande belle mais ya belle femme na moni Géry Jenga na moni mwana nga Christian vi musomba Kongo la moni mandoi Blandine Basele bio Mosambiji grande sœur ya Hervé Basele mobala mbinga mboya libumu mobala banga de ya terre mo ziwa bi ozi mo bona Hervé Basele ziwa bi ya terre on chipo chipo ko ziwa ete to sukia c'est ça pas numéro la contact bato ba ma finga yo bazona numéro ni en tout cas me finga ça nga bien mais ce que nous finga na commentaire mais ce que sali erreur benga profil na benga privé numéro la plus 243 9 95 43 et pardon Bossani plus 243 9 95 46 64 84 plus 243 9 95 46 64 84. Eh man de maman joli Kiala so ko na lo wana ko ça vous beaucoup ti boutique qui torso on a pas sur là on va dépendre là ben notre émission na plateau tika biso bye voilà alors merci beaucoup to Sili Siwana. Merci beaucoup de vos amis toujours dans Congo Check TV. C'est votre humble serviteur Géry Kobetox. To sugar de ces alaki, c'est le Oscar pourquoi Finga Fali Poupa. Ce qui peut falloir non Finga faire le tokolobe lango. Parce que tu lis anti-valeur les attaquants de la presse te répondent à Rolongo anti-valeur. Comment un musicien so Finga ndekono ya musique et puis ya commune moko. Même soupo kebete ba maman na bino ba yebani. Tala tisi kono bata ba page bazo koma. En tout cas bandeko, bo pesa c'est le scrum conseil et ça la bien. Azo finga tina mwana nande koné oyo Bill Kinton Macintosh on va utana orchestre moko. Voilà, merci beaucoup na Hervé Basel boutique Blandine Bio Création. Boyeka wana en face na commune, bo zo biloko a poto ma Blandine Basel Oumela parce que au sel biso le romo ya bien. Musala ezaka musala. Merci beaucoup na boss nanga Sibu Mutombo. Merci nengo pesanga musala longola chômage parce que ba boss ebele maloba ebele mais musala ezo sala. Merci beaucoup na Francis Thio Moulouba cher. Merci beaucoup na sponsor officiel Ben Mbuyamba Motema Maman Anne-Marie Mbouyi mokonzi ya Luboutin. Merci beaucoup na Kai Mbelibula Diamant. Merci beaucoup à l'honorable Emi Freddy Chibangu Agetrade nalingaka ndeve nanga kofolo midabora kai yango na tuni Zola de la Cruz ma meilleure chemise na faire gola libanga toi solisa Géry Kobetox c'est ça la bébé la linganga ibisa Zola de la Cruz ma meilleure chemise Géry Kobetox ça a collé là ba fait type yango et le bible Blandine Bendo mer rouge de 2019 boko lekate bato nyoso balongola ba western ba mboka na bino skaboza libanga za mbongo na bela guatre pa mana boka ka boka yo olomba raté madeso makasi Ritz Pabilo Sarah Nele Torobaki nani le sous maman Brigitte Savané Sarah Nele Torobaki bande kono sa kongo check osu vidéo ko ça égoïste était pesa moninga na WhatsApp pesa moninga na Facebook musique ekoti mbutu musique ekoti makambo actualité musicale ezongi biso to bande ko zola bino kaka to kutana numéro koya parce que Géry Kobetox mobile à litutu a osala la bino kaka musala check Congo Check TV
Merci Bumutombo, Bananyoso ya Congo, Botena Beno Beno Luta, na émission.